Na poto ngata kutu ba manka ba to respect na kondi mate mutu neti Prince Bakali oyo asokola sani ya Kofi na Montfleury aba no manquer na respect. Ata ba manka ba to respect na ondi mate Prince Bakali. Prince Bakali a niveau ya ko manquer na respect Prince Bakali. Émission na sala na loba kanga makambo o na loba. Okuta na contrôle parce que bino bokomi ko sala neti. Oya sala publicité à certains na télévision. Qui n'est pas sur le plan spirituel. Na relaxation, na denga spiritualité na mna molili. Ngana za kuna te ba kisi bokenda ko simba po via chabino na liste apoto. Biso to simba kisi te. Menga loba kama makambo o esalima. Keba. Keba na contrôle. Tambola bien. Tambola ikenge. Tambola bien. Tambola ikenge. Tambola bien. Tambola ikenge. Oncle Patrick Amisi Yama Julien. Na PC Bambo Théâtre. Merci. Cette fois-ci, nous avons à disposition pour la Ken Piana. Ils ont sur le plan physique. Ils ont abandonné nyos tout. Bouyo kali solo. Voilà, merci. Bana Congo, bande ko nyos bozola ndangai mokili mobimba. Awa na eko répondre Prince Bakali. Na eko répondre Prince Bakali parce que Prince Bakali azo risqué na porter plainte. Ngafna betaken, nga. Trop c'est trop. Prince Bakali azo risqué ngai na kende ko porter plainte. Na fingi yete naza na problème na yete alingi azwa makambo abambela ngai. Prince Bakali nazo porter yo plainte. Na préféré c'est mieux kutu to samba ta ko samba parce que bino bokomi ko exagérer, bokomi neti ko manquer batu. Bokomi ko manquer batu. Soki oza mukala ya artiste musicien. Prince Bakali soko zali mukala ya un artiste musicien Congo na biso. Na sali émission moko te na tangi kombo ya mutu. Soute ava yo bana musala na yo okuta de Kofi azalaka Kofi. Depuis Kofi abanda carrière na ye, tango Kofi abandi yo obotama ina noté. Mais aussi courage ya oleka na TV pour no finga Kofi Olomide. Après yo congolais o l'équipe beteli mutabongo maboko. En dehors ya finga Kofi Olomide, o leki na TV pour no finga ba para ya Kofi Olomide o ba kufa pe à leur âme. Pour nos finga ba ndeko ya Kofi umso baza vivant lelo. Congolais obeti maboko. Où allons-nous? Après tant mutu ya bongo a répliquer abimi mutu mabe. Abimi mutu mabe. Tant sikoyo bango ba osala be émission wana pona ko finga. Pona ko loba ba bêtise. Bomoni na Prince Bakali mwana roi na sala émission monte pona finga mutu wa. Po bino ola sanga fardo ke lisumu ya fali na mokilinde Bakali. Nga Bakali oui. Na sala critique ya fali ya musique. Na sala ka critique ya fali ya musique. Et ça s'arrête là. Vie privée a fali, quoi que ce soit, état lingati. Parce que dans un chroniqueur, il y a ma vie privée. Dans un chroniqueur, il y a musique. Dans un journaliste formé, bien formé. Mais si ko bino ba fano boyaka, bozo ya ko kumisa batu wana o ba ofinga, ba musicien bozo tapoter, bozo liker, bozo sala ba commenter, bozo seka, bozo kumisa. Ken Piana na moni cette fois-ci, ok, plus loin. Ngaskof na s'en charger na yo. Ngafuna na peso ba conseil trop. Bino mo boa ba témoin. Et ça, le dernier avertissement, on a yé pour avertir Bino pour la Ken Piana. Cette fois-ci, Ken Piana qui est loin. Liwaya, Rafin Touma, Obiso, nous sommes toujours compatir na famille na yé, Obiso presse, tout ça, vraiment, la passe na motema. Tout ça, on a besoin de bêtises pour la Congo, ya Liwaya, Rafin Toumba, tout coach, sa musicien, tout ça, la boy, on a besoin de moté. Mais comme Ken Piana, à la Kisibiso qui yende mukolo poto, yende mukolo télévision, yende mukolo caméra, yende aibi go loba plus que tout le monde. Yende aibi ba secret ba musicien go le kabatu nyonso.
ou eza avertissement ya suka boyoka lisolo parce que trop c'est trop nazoloba na ba émission na nga keza ba artiste mususu soko sali na guerre okende ndenge bababi bakenda ndenge bazobozi bakenda natangi kombo ya mutu te c'est que Prince Bakali yo yebi mutaboma babia na zobozi comment oso confirmer que mutu oken pia nazolobela eza vietel comment alobi batu mususu osali na guerre okei kaka ndenge bazobozi bakenda Prince Bakali osombi likambo ngo lobi nga na manke vie na yo il faut ozala clair o expliquer nga mutu oyo ngai nalobelaki ndeko na ngai Prince Bakali tokunda Rafine Tumba na kimia bozalaki kosolola na Rafine Tumba te bino bato ebele oyo booluka boprofite lelo bozalaki kosolola na Rafine Tumba te bokeba na ken pia na oyo aza awa Rafine Tumba aza tiktoker te Rafine Tumba azalaki youtubeuse te azalaki tiktoker te Rafine Tumba azalaki fi oyo tozala sala na ye na batv ya Kinshasa de to confondre makambo te nso booloba concert na biso akufi concert na biso akufi yo sala na Rafine place moko matanga oyo normalement il faut topesa charge nango epa vie na biso Mark Etabu comme azalaka na biso awa na Belgique parce que ba Mark Etabu bazali ba journaliste ya télévision mwana mwasi ndeko na biso mwasi oyo atikelaka Rafine Tumba espace aya na poto azalaka na Belgique awa na otanga kombo na ete fi ya métis tala kutu bango baoloba eloko te namoni pe Karine kuna pe azotindela ngai bilobaloba keno ken kosolisaka ngai lisusu te ti okokufa kosolisaka ngai Karine osoliso te yo ye na TV okosi batu keno Rafine Tumba akufi na cancer obengaki docteur un docteur ok ndobenga un docteur ya mundele pe abanda ko expliquer ok abelaki boy akufaki boy non un docteur apesaka rapport na famille après quelques jours apesa rapport ya papier oza sir pena docteur ya mundele ayebi na ye Karine te okika asola na mutu na telefone abanda yebi so ba secret nyonso tu ndenge mutakufeli expliquer Karine il faut expliquer biso docteur wana pena ya mundele ayebi saki ok Rafine azalaki na cancer wana il faut expliquer biso po na ndimite même médecin ya Congo akosala eloko wana te que n'importe quel abengi ye po mutakufa na hôpital wana docteur abandi ko expliquer na maladie bino soki boye kokosa batu soki mutu aye ko redresser bino ekomi rancune ya Karine Mokonzi awa to wana pototi yo lobi tosololaka te ti okokufa biso nso tokokufa kaka tokokufa na biso kaka problème pe eza te bokosala nanga guerre na makambo ya Rafine Tumba na ndeni nga azowela makambo ya matanga te tosala mosala oyo kaka po Rafine Tumba azalaki sere na biso atiki biso bino nyonso bozala sola na bino na ye te botika kosala basambla wana Rafine mpe nga chaîne YouTube ya Rafine Tumba eza na maboko na nga chaîne na ye ya YouTube eza epa na nga est-ce que bo sentir grandeur ya lisolo nga za obeta na Rafine Tumba chaîne ya Rafine Tumba eza epa na nga biso na Rafine tozala bapesa na bakopi na Kinshasa na mema Rafine Tumba tie pa bale mukulu bapesa sponsor est-ce que bino boyebi masolo oyo tozala beta na Rafine Tumba depuis Kinshasa Patike Kafu masana ngai Patike Kafu Prince Bakali azopesa nga mise en garde père papa responsable comme moi un père de famille comme moi Prince Bakali ngulu moko kofi amemaki awa na poto pe akimi azopesa un responsable neti nga mise en garde azanga camarade na ye Prince Bakali na camarade no te bano nga na bimisi lelo hotelema na bango ata mokiti bano nga na bimisi kaka na musala oyo ye internet yo hotelema na bango ata mokiti bino wana tala na bimisi bana ba secteur tout soko ke côté ya Kofi bana nga baza kuna ordinateur amwana nga animateur na bino animateur ya quartier la te mwana nga ordinateur aza pa Kofi soko ke pas faire petit musée mutasala petit musée nani ken piana na kotanga na ba orchestre tout et pas fali kuna nde bato o nga batoni nde bo ebele belé ya belé
Tangelanga mutuni ni presse bakali au sala déjà musicien moko s'intéresse ba travail. Ngana ande siko na bana. Bana wana nde na wazela babotelanga bakoko. Ndenge vya na mopa mokonza senga na bezo bakoko ngape na bezo bakoko. Ba valdi ba bimiselanga bakoko. Ba malika ba bimiselanga ba nana bana ibele makasi. Ba manike ba bimiselanga nde bakoko. Espèce na nga yango wana. Oke no manke mutu na chicken boye. Mutu mwa boye amema batu na poto. Yo ba mema yo amema mutu moko bo amema de batu. Omoni témoignage ya mutu ba pesa rateka po mutu apema. Na ba ya ebele ba pesa ka témoignage ata na kufi. Ke premier visa nanga mutu sala ngo ezaken. Prince Bakali boyaka na merveille Rambo. Obi ke na merveille Rambo pa ngaki manga mutu na zone 5 Kinshasa na asira eke merveille Rambo ozonga. Merveille Rambo azonga Kinshasa tokoma na Kinshasa sanga biken oche vi nanga en danger te est-ce que na kozonga abi to sala effort ozonga. Pona ebisa yo omoni memi na quartier la te merveille Rambo azwa visa na maboko nanga memi na quartier la te na oyo zoluko o sala makelele nga azongisa merveille Rambo poto. Nga nazongisa merveille Rambo na poto azonga poto. Donc kosala blague te kosala blague ya te ya mukete. Nana bana partout. Ken Piana il faut arrêter. Ken Piana oyo eza avertissement ya suka. Yo Ken Piana na chaîne na wana so Ibourik TV wana. Eza la chaîne na yo page na yo Facebook. So si vous oba na yo na YouTube na yo ok na page Facebook na yo oyo continuer vous oba na koma musicien. Toi na respect ba musicien moté ou quoi? Ba musicien nyos tout baza biso to ala na besoin na bango. To ala na besoin na bango boye ba yango, bo to ala na besoin na yango. To ala na besoin na yango. Excusez-moi s'il vous plaît. À un certain moment, tu as quoi abusé. Atanga Bakali oyo prince, moi na roi. Tant on a l'obélaga fali. Na l'obélaga fali parce que asa musicien. Ce qui fali asa qui musicien te en aucun jour bon rabo mon na prince Bakali na vandi boye na zotanga kombo ya fali. Faraza na famille na épée. Pourquoi na l'obélaga famille a fali te? Parce que na ebi bango te baza ba musicien te. Mais homme public, musicien, artiste, musicien, au fallait azali. Nasa na droit. Tu n'as fusée de guerre animateur ya JB wana papa na yezanan. Animateur ya JB wana Céline fusée de guerre. Wa yemba papa yoji, papa chéri ba yoji yamba moto. Tu n'as été père na yazara nani. Awe so Ken Piana nde père na nga pena ya masolo. Na bimese bana ba secteur nyonso tina ba donc na kotangela bino makambo ebele te masana Patrick Kafu esalanga pena motema pasi kotala mutu neti Prince Bakali vraiment mutu ba memi neti boy mutu ba memi neti boy pena ya boy do ba memi mutu ba futele na gros passe aéroport ba mema Prince Bakali ba futele na billet avion ba memie ba ene awa bazolesa ndenge balesa kambwa pe ba pesa bino mbongo ndenge balesa kambwa ba pesa bino mbongo wana basesi na video tomona na ba kese mso ba memie ata mutu kolia pe débrouiller ata hôtel débrouiller mais vient na biso mona pe na bino boza tina te batu moko inutile memi azo pesa bino na mbongo ya okende suta hôtel ya kolia esa le makate boza batu liboso ba mona bino pena boza batu moko ya pamba pena bo sexanga fort Prince Bakali apesa nga mise en garde oto kotala memi na butu memi na moi Prince Bakali wana kisi te so wana kisi pena Prince Bakali na ofuka mela yo 2 jours ya pamba 2 jours ya pamba Prince Bakali ko lapa bino bozoluka bosala mascarade bobi misaneti monde ya musique kisi ezalaka te boluka bosala mascarade neti na musique babomaka baliaka batu te botika biso basambla inutile na musique baliaka batu musique ezali monde ya baibu Exemple ce que liwa ya zobozi e oluka ni na mama matanga rafin tumba na tuni
Exemple ya liwa ya Zobozi, ya liwa ya Babia, et yoluka nini na matanga ya Rafin Tumba. Après muta bongo, bozo kumisaye, bozo sekape na makamba osala. Oyebi ke bino moko nde bopesa bakoni mafinga wana mutu makasi. Eza bino. Eza bino. Parce que tant osala ba bêtise wana kofinga ba pareil ya batu ba musicien, bozo yokati. Tant musicien osala réplique, après musicien na bimi mabe. On a informé au prince bakali musique. Musala oyo zoluko contredire nga na bandi musala oyo kala ya kala. Na bandi musala oyo kala, keba na ngai bofre keba na ngai. Na bandi musala oyo kala na yebi secret ya mwa musala oyo muke. Omoni ya soki bofingaka fali bofingaka na abato afali soki ba répondaka bino te. Na azo répondre yo prince bakali. Na défendaka batu nyonso so fali wana bino nyonso boyebi. Ok kosala live moko boye ozoloba n'importe quoi pona mutu moko boye oyo aza responsable. Mutu moko abala aza responsable munene neti nga yo zoluko dénigrer nga yo mpuku moko boye ko. Na ebite mutu oyo andimaki kozwa zemi yake bota mwana neti bakali ya. Est-ce que mutu na vie akondima azwaka azemi apase 8 mois na ye soki 9 mois abimisa résultat ya mwana neti bakali. Mutu pena ozwita na yo omeli pe whisky soit omeli ankoro soit mongomboro poti azemi obimisa mwana ya boye neti bakali akende koma mwana musala ya quartier la te bamemaka bapoto neti zoba moko boye. Soki bozo changer te pour bozo changer te to banda ko dresser bino kaka na ba micro o parce que bino bwana mwa kiteti moko boye. Ken piana confiance camarade na ote keba. Ken piana ouais ça camarade noté faire ça camarade na ote. Lelo oyo yo fali chez mo kile ina fali ça pour ba bino ba ken na ba insensé mususu na kotanga ba kombote. Wana maki namoni so kesi njoka kuna. Kisi njoka kuna esusu atindelinga esusu message ya mabe. Kisi njoka makambu nyonso bosola kina vie quadra atindelinga ngo nyonso. Soki ozali mwana mwasi oyebi makambu nyonso bosola vie atindelinga ngo. Oyebi nga na vie quadra tozaka ba pirti. Tosola très bien oyebi yango bien. Oyebi ke vie quadra bombela nga eloko te. Keba vie njoka protéger musala na yo place ozosala, protéger musala na yo. Ezate koza awa osola awa oza awa osola awa bino bakomi na basambla bokoma basambla moko boye ozo démarrer mutu en coulisses mwa système ya message din makambo nyonso to sololi na vie na yo ayabisi na nga ayabisi nga mais ya tindaki yo o attaquer o défendre na TV mais yo komi ko défendre na ba o tinelanga message siko ozobanga nini ozobanga ke soki olobi linga na TV ke ba longolo musala kuna est-ce que ça na papier ya engagement kisi njo na age na yo musala nyonso osala fiche de paye ezate na ebite soki moi système échanger donc kisi njo ati na age na yo wana donc nyonso aloba wana na banzembo to azobimisa donc na fait du mois zoka na salaire te oh kisi njo aleki 50 ya solo. Ok, na 60 combien? Oh, ako na 61. Oh, mais ba quitté. Ngaka tsake ka zana ba moi ba 52 53. Ok, qui na 61. Oh, a passé ta musique combien des années? Oh, 30 ans. 30 ans mobimba ki sinjo asali pembeni na ba musicien. Oh. D'après ton liboso mwana muke o ya ko ke botanda memaka e. Bino bo ba songi makambo oyo bisanga bo kosa bino makambo o mona ndenge basolaka na ba angelu biso to sola na ba angelu prince bakali ke ba na minute siko na kola kelo mabe oko se retrouver pe na Congo ya prince bakali oko se retrouver pe na Congo oko kuta pe na contrôle mo na France prince bakali oko ki ko se retrouver na Congo na oloba makambo oyo batu nyonso bo landa video bokanga ka makambo na oloba prince bakali basaka na mwana nzambe te soki nga asambelaka nzambe ya solo nga lakeli osiko yoko se retrouver na Congo ka mikolo
Kofi à la camarade na ote ken piana. Kofi à la camarade na ote. Kofi tanga bani musique yo ken obota minante. Makambo Kofi sali na Congo wana ken. Ozata na linzaka poussé ata linzaka te. Na monde ya presse. Net singaku prince bakali mwana roi défenseur à bonne valeur na ya internet liboso na yo. Bosa video oyo, bosa maloba o na oloba. Bobombango. Bosa maloba o na oloba. Comme ya loba luka ngana molili. Ngana lukote. O mona punition kaka makambo na oloba. Prince bakali okuta na contrôle moko d'ici la mikolo. Pona la kisa puissance. Pona la kisa puissance. Non la kisa puissance. O moni place dans sa l'émission. Dans sa l'émission place. Dans sa l'émission liboso ya cimetière. Prince bakali nazo sala émission liboso ya cimetière. Dans sa émission oyo liboso pena ya cimetière keba na ngai. Keba na ngai, keba na ngai mon frère, keba na ngai, keba na ngai. Keba na ngai mon frère, keba 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 keba. Keba o comprendre que oyo a mwana pena nzambe aloba pe makamwa bwe ratakati. Fali à droit chemin. Na fali à Arsenal de belle mélodie. Et ça fali à l'élo terre. Fali à l'élo, tout à l'heure l'élo mikolo ba kine concert à falite. Pour la nini. Pour la bino. Boyini ça fali pa ya batu. Atanga Prince Bakali au moins un roi défenseur à bonne valeur, journaliste d'investigation, journaliste international. Nayoka musique à falite, nayoka ka. Asa musicien c'est un Congolais. Mais qui a confié à Fali, ngai na pesa bino devoir et j'ai même ma main à couper. Bobi miselanga vidéo on nga Prince Bakali ata ya 2 secondes. Na finga Fali, na finga pena na finga Fali. Bon mon ezate. Pourquoi la sala yango? Na kolobela ne Fali soki a petit concert à sali plainte, soki a petit concert à yemi biente na koloba parce que ça droit na sa chroniqueur. Yo fan ou en vouloir ngate yeba ki ngana osalaga musala nanga respecter yango. Mais musée na oya l'action musala na hote. Musicien na oya l'action yo na go talisa parce que na vanda kana yo. Nana to ça partenaire plénipotentiaire. Mais non. Tala lelo oyoyo, nenge batu bakende concert à Ferregola. Nandida Saré n'a pas plus de 13 500 personnes premier jour. Deuxième jour, 15 500 personnes. Tala les gens net Kofi Olomide nenge public ba Monica entrée à Kofi batu bazo kweya ba ifani. Batu bazo ganga batu bazo sepela pona arriver à Kofi kaka. Hein? Ba konjamboka batu nyos tout. Babi na musique à Kofi, bazo sepela na musique à Kofi. Tete, namoko na ozo makamo en charge. S'il s'agit na beta ken namo na bet na olaxe na mo na barumbu. Na olaxe ken ki na mo na barumbu na betaï. Pour na moni non, buzo be komi trop na pese conseil trop. Mais ken si kwa namo na nesi poto ndeza ya ye, faut asa na monopole on saga na ba ministère nyos tout. Wasi bakali o mona punition ana pena boyo mona. Comme yo ozwi sentiment ya koloba biloba loba ngai o nga loba ke salemaka. Comme yo ozawana pona ko défendre batu na ndenge politesse. Okuta na makambo na mususu. Okuta na makambo na mususu. Bon respecter pe batuko, Joël Salambi le millionnaire, Joël Salambi oncle Patrick Amisi, Papi Pedro Palmira Mulamba, Zetikiri, Vero Kiri, Roli Mousei, ya Zetikiri, Dani Pova,